site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grace Mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Héritier Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Batougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mbizi, nos cimes sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabangu. Adake Thierry Yari. Ide Kongolegi. Balisa mwana mokatimile. Kongole mamosaka. Balisa mwana mokatimile. Johnny Pelé Pastoral. Bakatamile. Kongole mamosaka. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengima. Daniel Smith. Elengima. Teresa Bilenga. Elengima. Grace Mbizi la sexy. Elengima. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fête. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Soukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Elemo, Toza Bilemo, Bozali Bilemo Kati na Nkolo Yesu Masia. Tonga Pelokole, Tonga Ekomi, Tango Ekomi Ebelemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi azako kota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à Héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwala. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à Héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Bonjour à tous les internautes des Congo et Lengi de Grace Mbizi, la sexy, ma patronne. Et Lelo, on est bon, on a habité tous à on a quatre bandal, bandalunga, comme une bandalunga, babi bandal c'est Paris quoi. Tolo bela phénomène moroboye, phénomène en Zakalara, phénomène Zakalara, to habité et comme un système moro et comme très fréquent à Kin, ceux qui jeunes filles ou jeunes garçons, aligné maman et bah tout qui jeunes filles, aligné mbali dans ma position surtout pour na binu bat bauta poto ba plus victime na phénomène wana Zakalara, fi wana fo asalela kisi. Donc na habité ceux qui eza bientôt eza malamu bon na ebi na ngaité nde bomoni toza ana kati bandal to kita sur terrain boyo kaba avis ya batu nde ba spécialiste concernant phénomène Zakalara batu mususu balobi ba muna mutapesi avis na e ponanga
na pesi no invité na opesa avi na nga na suka me bolanda ndenge bana bandal c'est Paris bango moko ba peseli concernant phénomène zakalara to équipe kabo se bulembi mboya kanda ayembi pe zakalara papa kimanda ku zakalara do zakalara nezo kimisa ba papa ndaku ezo kimisa ba mibali ya batu bazotika basi na bango ndaku na bino bana potoro ya boye obosani ke fozo nga poto ya ki vacances 1 mois comme 6 mois pona nini zakalara. Bon, Rolanda, to kita sur terrain, na équipe na biso ya Congo elengi boyo ka ndenge bana ya bandal ba peseli pona phénomène zakalara play. Bonjour papa. Bonjour. Toye ba kombo. Kombo nanga Kasombo GC. Papa Kasombo toye bovin na commune. Avant la commune Ngaba. Alors papa Kasongo vient na commune Ngaba. Papa, est-ce que koye bisabiso biso avis na yo concernant phénomène zakalara? Toro momo na ba fille tout comme ba jeune garçon, ba comment soit les filles moko boa rolinga mbala batu, mbala na sa ba position na ye, be mbala na uti poto, fille wana po avandisa mobile wana face les zakalara. Tout comme peu ba jeune garçon ba comment soit ligni moi si ma uti poto moi ça na ma position, faut assez la moi si wana zakalara pour moi si wana akoma genre propriété privée na papa rolo ba nyon sur yang. Maman na nyon so wana vraiment pour nga na vie nga personnellement ngai bana basi ba kusala kama ndenge wana eza mabe pe kusala zakalara eza kisi eza mabe ezali chose moko satanique. Kwana baza ko induire bana mibali na bairere pe bana basi mingi bana mibali mingi ba ko induire pe bana basi na irere na makambo wana eza mabe c'est satanique eza contre le lubana nzambe nzambe lingi makambo ndenge wana te. Alors papa pona yo eza mabe alors conseil européen ça na ba jeune wana ba jeune oyo baza ko croire na kisi ole ba croire na ba qualité na bango po mobile pa lingama si selon ba qualité na donc conseil européen ça bango ba jeune garçon tout comme ba jeune fille. Ba jeune garçon conseil européen ça bango était soko lingi mwasi kene na va normal solo na moshi na va normal mais kuluka kisi te kota nganga pote mwana moshi linga yo wana za amour moko eza na limite. Mais amour ya nzambe ezalaka ti suka linga mwana mwasi ndenge bible eza kolakisa nzambe eza kolobana biso ete mwana mwasi akotika baboti na ye mwana mobali kotika baboti ne bakutani babalani oyo bali bakumi mutu moko mais soko ke kosala kisi pa obala mwasi wana eza libana moko ya bien te epa ya nzambe libana wana eza te. Conseil na kopesa a jeune yango wana. Vraiment merci beaucoup papa. À vous autant. Bonjour tante. Bonjour. Troye bakombo non? Nana. Na nouvelle commune. Bandal. Bandal c'est Paris. Alors Nana okoye bisabiso botoye bité phénomène mo régné mikolo ba benga phénomène zakalara. Donc ba jeune fille ya kitoko neti yo boé. Donc témoin bien mais am soza sur na beauté na hôtel olingi tonton moko boye tonton ana lingi yo am soza na marié bien avant d'année pe awati avant peut-être un étranger ai awa alingi yo mais selon yo siko au vandi sa bolingo wana ok c'est les phénomènes muzakalara tout comme pe ba jeune garçon alinga maman mango be maman na sa position selon yé pour avant di sa maman wana alinga plus pour accélérer les phénomènes zakalara selon yo au mona onde bon koloba pour alinga il faut accélérer les zakalara bon c'est pas important pour moi c'est pas important somme alingi yo likambo bolingo ça likambo makile ça likambo sensation donc c'est déjà de fait que muta se permettre ko benga yo beaucoup déjà contact beaucoup prendre déjà beau partager de fait qu'on peut ça oh coquille yaye il a ça déjà que ça et ça bolingo déjà il y a quelque chose qui a qu'on se sentir en lui pour nayo c'est inutile que ça zakalara et ça elle quoi donc na koloba et ça le roi faut lambi le bombe on ndaku tout comme peut ko pour la nango donc zakalara et ça donc c'est inutile. Alors donc pour nayo jamais rosser la mbali zakalara tamba ngo ministre ou nani donc rosser les zakalara. Bon jamais, je peux dire on dit pas jamais dans la vie même rosalango. Jamais dans rosalango parce que zakalara et ça kisi donc ils le roi dès qu'on avait eu par exemple à foufou vous so lambiango lelo oliango lelo ti intime lelo mardi ti lundi pour la nango c'est inutile ça zakalara donc je ne peux jamais. Alors conseil européen ça na ba fille no ba jeune o bazo croire na kisi au lieu que ba croire na ba qualité na bango moko.
Bon, on a un conseil à la jeune fille ou la jeune garçon. Moi, il suffit qu'on soit la propre, on se comporter bien. Pour moi, c'est sa beauté, sa comportement, sa caractère. Si on a un caractère bien, attends, on a une beauté bien, tu as gravité. Et le que ça importe pas mon bal, pas moi, si tu pas moi, c'est ça non cas comportement. Tout se comporter bien, biso ba jeune fille, ba jeune garçon, en faire bal, na biso, en faire basse na biso. Alors, surtout qu'on retenir pour yo, donc Zakalara t'aimer, va se comporter bien. Alors, merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour maman. Bonjour mamie. Trouvez ma combo. Joli. Maman, je le fais à la commune. Pardon? Je vais à la commune. La commune à Bandal. Ah, Bandel, donc Bandel c'est Paris. Alors, maman jolie, au Koye Bisabiso, ils ont phénomène moi et René Mikolo, ce phénomène Zakalara. Donc, jeune fille, à comme soit l'ingimba mbala batou, ou soit à l'ingit tonton moi, ça bien, ça bambon, pour quand tonton a possédé, il faut c'est les Zakalara. Tout comme peut jeune garçon, soit l'ingim maman, maman dans sa position, il y a bien, c'est alors y pour avoir maman na ça y na poche na y, faut assailler la maman na Zakalara pour na yo, au monde à onde. Bon, ils ont ma belle makasi pour to tchelier kole bonga azaka kole bonga to kei akoyaka na ndako leso kisane poli e bate kise polaka bango ba oyebata e polaka tonga na ke na obondela pour mobile nga so tchele kezakala e ko pola retu mabe makasi azaka yanga yayete ya sabo poso bambongo menga na nyoko malama nzambe to kana nzene kitaka yo yebi fimbo ne beta maka azonga oh lela aye pa mama bala na e zakale sa nini e poli donc pour nayo Zakalara ils ont na tina morote donc conseil européen ça ba jeune fille ba tika ko croire na ba kisi conseil européen ça ba tout comme ba jeune garçon ba sela ba maman ba tout ba jeune fille o ba sela ba bala ba tout ba kisi conseil européen ça ba pour à la langue to éviter na yeb sa ba ba tika biloko ba ba osa ba luka oya bango moko nzamba boya te so zo senga kana nzambe akopeso ya yo tika ya kisi mabe makasi yebisa nzambe asalela yongo lumobo ya pesa mobali no ya yo moko. Maman, merci beaucoup maman. Na sepel mingi. Bana poto, bana partout, ba internet, nyon surtout ya Congo elengi, Congo elengi toujours elengi quoi, Congo elengi de grâce Mbizi, la sexy ma patronne, binomo bana poto, bana partout, bana Amérique, bana dans tous les 5 continents, pour Congo elengi tina katsa mayo na zamba wapi, bana na Congo elengi, binomo robo moni, bana bandal c'est Paris quoi, bana bandal nde ba peseli concernant phénomène Zakalara, batumsu pe ba pesi conseil. Donc je pense que la plupart à Batouana bazala qui contre phénomène Zakalara. Alors pour nangai journaliste na bino, animatrice na bino, grâce Temo la banane de la presse congolaise, le passeport rouge, le passeport diplomatique. Pour nangai no conseiller bino bandero nanga ba uta poto. To bandero nanga bozala na kin. O ba homme marié, o maman moko boye ozala mona ba mbongo na yo, boke bana ba jeune ya kin. Parce que phénomène wana est commis très fréquent na kin. Pour nanga na recela jamais mobile nanga Zakalara. Donc ce qui pour nanga na recela jamais mobile nanga Zakalara. Pourtant ya linga kinga na sala Zakalara te. Ye mutamona kinga asepela kinanga ayaki kopusa na envers nga alinga kinga. Alors ça sert à rien na ke nikoluka secours na ba kisi ou machin. Non. Na kosala ngote pona bino pe bato bo sala la Zakalara. Boye ba ke Zakalara eza kisi. Kisi ezalaka bien tango bandi kisi ne bandeli au mona ya mususu makamno e fou là mais à la longue kisi est fou et fou taraté suka ya kisi ezalaka soit obeli boma soit obeli boma soit okomi na ba âge mo boko mo luka pe libala nde to mona ba sœur na biso ebele na ba église et pas pasteur mukuna na aseka ba roma kokeko lala ko luka libala roma mona bango e papa pasteur Denis les partout ba pasteur ne masikate no mona ba jeune fille ba tuli ba komi ko luka libala pona nini tanga za ki jeune fille asela ki phénomène Zakalara ya kokangara mibali ya batu na kisi. Alors conseiller na repesa na ba jeune fille meilleur kisi au moisi akosela mobali ezaka respect. Moi si faut que ba ko respecter mobali na yo. Moi si faut que yo ka mobali na yo. Oyo mobali na alingate ko sala ngoti.
soki mobali na yo apekisa ba camarade moko boye ko fréquenter ba camarade wana te so mobali no apekisa yo ko lata bilamba moko boye ko sala ngo te so mobali na yo alinga obima ba air tardif te ko sala ngo te meilleur kiss au moins si akosela mobali na ye ezali soumission na respect donc ba jeune fille botika ko luka secours na ba kiss bazakala po efutaka nango te bo c'est bon. Bon, premièrement, nous et puis bon, changer le comportement, bino boko ma respect, bon respect à mi bal, na bino bon respect et l'équipe zakalaha. Alors là, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Bino mo boyo ki bino mo moni bana bandal, ne ba peseli concernant sujet zakalaha, mingi balobi ke eza bien te bo tika ko sela mi bal ya batu zakalaha surtout yo, mukolo zakalaha tika zakalaha e futa raté. Au mon nango lelo e futa yo, mais lobby à la langue, disons 5 ans plus tard, c'est l'avenir qui nous donnera raison. Alors, ça sert à rien. Là, déjà, je tiens à remercier toute la grande équipe technique des Congo Elengi. Là, derrière la caméra, je vois Mika Mobile Yapé, mais je remercie, je ne cesserai jamais de remercier Grace Mbizi, la sexy. Grace Mbizi, la sexy, la patronne, quoi. Ma patronne Ngai, patronne ya Congo Elengi, patronne à Bisso Tour. Je te salue, Grace, des big bisous. Je salue ma maman chérie. Je salue tout le monde qui me connaît. Je salue GML na Canada, de big salutations à toi. Je salue Maître Tony en direct de Paris, de gros bisous à toi. Je salue un grand grossiste na argent pur quoi. Mouto Atega argent pur, le plus grand grossiste de la RDC à argent pur. Lui c'est le boss Kanga, argent pur, de big dédicace à toi. Je salue ma copine privée et plus personnelle. Elle on l'appelle Chimène Mengi, la Barbie pour vous. Ciao, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. AG Normandie Export. Olingi, voiture n'est que de l'Afrique et des ponts canaïs. Mituka, ezokoma. En Afrique, nyonso, ezra ba carton, nyonso na ba conteneur, talaka na minito yo, eza gramango koto. 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normandexport@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko, to sali yango ya biso moko, bala foka, eza ya biso moko. Oh, site nini? Oh, site nini ko? Congo Elengi ko fiba bonbon. Grace Mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona Grace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona Grace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Yena ma César Mazik Cleda. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mbizi, nos 6 sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabangu. Adage chérie yari. Ide Congo Elengi. Balisa mwana mokatimbile. Obole mabosaka. Balisa mwana mokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Papa katambile. Obole mabosaka. Mayebo. Lazo. Boye play baba mabasa. Fonsi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi.